Ouais, National Mkongo Fils, bonjour. Bonjour papa. Voilà, tu tu le sous lelo awa, tu moni ban mboka ebele, ba combattant ebele, porte-parole pe à lobby. En fait, ils ont gagné l'événement lelo. Ouais, l'événement lelo, ils ont gagné matinée politique dans le cadre toujours il y a éveil pour la moussa d'esprit à ba combattant en rapport à la situation politique pour M. Kabila a créé confusion dans la République démocratique du Congo. Donc, si combattre information à solo, dans le sens que jamais le secrétaire général Jean-Marc Kabou n'a pas hôtel place Kamasanga. Donc, siège à IDP César dans 11e rue, Basala Mambouana Baza Bavantier, combattre comprendre. Et te expliquer que pour tenir Congo na biso coûte que coûte pour finir par tenir pour la mambo etali arriver à corps et ça pouvoir ya monsieur Kabila né les obanga mouvement de masse pour ça la jour au corps et koya ya monde bangonde bazo bloquer donc les lieux là beaucoup plus éveil na sens que doit entretenir ba combattant pour biso toza na radio te pouvoir en place et salou ba bengi des informations na ba radio na bango ya ba mail folie na ba TV na bango ou eza télé 50 na RTNC. Donc à part ça donc naza commenter ça mot d'ordre parce que le 30 juin na bana Porto va pesa ba bonjour ba bonsoir na ambassade. Est-ce que vous avez résultat? Bon, mot d'ordre je crois bien. Les résultats nous n'a vraiment été. On a un fils. Les problèmes. Non, les problèmes les responsabilités à les Congolais, les appels destin à Bango, on a salai kakao, on sala qui se fait d'appeler ça ingai. Donc les responsabilités à les Congolais, et les destin à Bango. Donc on a salai qui musala onga. Donc, ils doivent se prendre en charge. Je crois bien, Bapé sa priorité, na haute bengi cause de la nation, pour l'état des droits, et pour faut en amboka oyo, pour arriver à paiement. Donc, tous en attendant à paiement, si état des droits, et continue en amboka. Mais Malobi, Bruno Tibala dans la porte de sortie, c'est la clé à. Il y a résidence d'ailleurs, il va payer ça, non? Bon, les problèmes, quand il y a aventure politique, aventure politique, l'IDPS a jamais condiment pour ça, M. Kabila, il y a premier ministre chaque trimestre. Donc, premier trimestre, il a nommé Sami Badi Banga, deuxième trimestre. On nommé Bruno, troisième trimestre. Non. Bruno Tibalana Kabila, il faut supporter Makambo, Bango, Babibete, la Gitolo, Yakolo, Bakibaroussa, sa belle élection. Belle élection, car en néo. Donc, Bisso pour la Bisso, Tozo Zélandais, belle élection. Donc, M. Kabila, Soga Linga, Longola, Bruno Tibala, a nommé Ata Soda. On est comme état d'urgence. On n'est pas là dans un nommé à nommé Bisso pour la Bisso dans un nommé à Azan battu Bélo à nommé. Mais pour la Bisso Moutou à Kondeko Sala combine na M. Kabila na moment où ils attendent fort pour l'ongolais na parti. Et Zala Nani donc dans autant sans exception. Donc Moutou Nyonso à Kondeko Sala j'ai à cache na Kabila au moment où le peuple a zolinga mona eli sous-souté tokolongola na parti, c'est-à-dire liste à bateau tozolongola ezo continuer IDP ces anzete ezana makasa te kwei ya sikekobota, c'est-à-dire les balia ou bazalaka biso tozalaka te, c'est-à-dire lelo ekomi biso nga peso na salaire ba kolongolanga. Donc bona biso IDP consigne eza clair. Gouvernement oya Kabila na Mutune Bruno basiliso babandaki mais muto ya IDPS ezala nani oya kokende kokota kuna na idasa la 3e trimestre ya gouvernement tokolongole na parti po
tolingi Soubagete, tolingi Kabila kende to changer histoire. Donc troisième trimestre wana bino chance wana moboyango. Etali bisote, etali bisote. Fomole do tambola fils moko. Les poèmes eza etali fomole ya primature. Les poèmes eza primature au premier ministre ba nommer même ba conseiller. Donc tu balande bozo monana ba nommer même ba conseiller, Kabila nommé des conseillers. Mais tellement za mutu anzala, il s'est contenté quand on a dit talaka âge avancé locataire azu mwanda ku yonda zo mona bongi. Pe ba combattant ba bunga kinzela o bagenda ke pati bala. Ba bosana ke ba koko baloba ba salaka jamais likelemba na muto na bongate. Chibala na bongate yoko sane likelemba yoko lia mkoni. Lelo ba komo tambola na ba moto awa. Mingi ba komi ba aner ba komi ko funda batu ba kangara bango. Donc eza ba bilomo donc ba loba ke ba salaka jamais likelemba na mutu na bongate. Chibala na bongate yoko sane likelemba. Olia mkoni na likelemba. Yemo na ifalia. Donc biso mtoza na biso toza normal IDPS yango yo tozo préparer l'élection année au kaka. Dans biso kaka année c'est-à-dire to préparer pena candidat au toko bombaté o eza Félix Tshisekedi. Donc parce que Tshisekedi a expliqué à biso le 31 na dernier meeting ne abi mutu akoki pe akokoma mukonzi par plébiscite ndenge batu bandimi na minute onde to on a bandé qui moi passe mais ce qu'on a monté mais automatiquement non les poèmes ezali likambo ya koswana ezate bato likambo koswana ate to kota congrès Félix a retiré ma candidat to beta par acclamation to commissaire candidat présidentiel. Et ça n'a lemba te place au bas que sangana ba tumba tige que IDPS eza moko na limité. Et ça n'a batu misusu nde bazana na ngana bisayo batu misusu nde bazana soki voiture ne kufi na limité akosenga nzambe tinda Ange Gabriel na limwa. Donc batu misusu nde bazana so ba comme na niveau limité ba sa chauffeur de à vitesse to le can. Dans le point meza pour ba longwa de Saint-Esprit biso tozana kata IDPS tokokanzala tozozela bukonzo ya biso ya mobimba mkotoza parce que Kabila ye moi zo comprendre déjà que azana légitimité peuple té ayebi ye mokango kendenge zana jamais yo somona président kende akende sommet discours ebungu Soko bana ba yiba ki discours na. Il faut tout nae. Wana za ba signe du temps. Jamais président Okende a comme quelque part. Ah Basile comme koko c'est la bino makambo. C'est que bino ka bokoma pe ba botina ki bandoki mo mike ba koti na mallette wana ba longoli discours. Les poèmes so tanga mutuano zo tanga ngana secrétaire national la parti munena mboko na ko tanga komboneti. Ba Basile wa ba na bona tanga po hier. Ba Basile wana ba bima ba député. Pona batake longa Tshisekedi mais mbalo esili muna mtu tie longa papa na yo. Pe nazolo ba en vis-à-vis. Ah bon? Ouais, mbalo esili. Yende interdire ngo. Azala dictateur ya azala directeur na RLTV chaîne ezanga wese. Ya $50 000 net lupangu na biso. Ya Roger Lumbala. Vous comprenez? Batu wana ba profitaki na cadre ke to fongola mta mutola ya mbaba tu papa azate. Yo mona ate papa so akufi ba cousin o babanda vana ndako boko expliquer ba onte papa le roi akufi boke na biso photo vanda entre biso ban. Na minito biso candidat na biso eza Félix Tshisekedi Basile Biloko azoloba ana eza na batu kande na lobaka mukolo Kabila okima bana place okima ti bako fongola batono acide ba okota lumumba kutu ekosa batu wana ozomona Europe kuna na sina kangango bako kima wapi na ebite pta il faut bakende ba Venezuela il faut bakende ba Costa Rica ba Madagascar ba Panama ba mboka magorodo le problème ezali na minito yo biso IDPS nde tozali secrétaire général Jean-Marc Kaboun
azosala bafaire oyo babengi bafaire courante aza président l'intérim. Mais na minute oyo Félix Tshisekedi président rassemblement votre candidat officiel. Eza ye candidat automatique. Donc eza candidat na ebiso eroza tokoti banini nani aza candidat au mona no muta hotel maté. C'est bon. Et puis dernière question, Tomoni Banderola, debout congolais, Makama Basango, Senko, Bilo récupérer en ndenge. Nicolas idéologie si ton ndenge, vous récupérer l'idéologie ya Basango. Debout congolais, Banderola guerre na mona guerre. Le problème ezali oyo na loba et aligné l'église catholique a compris que l'église ne doit pas être au milieu du village, ndenge pouvoir à Kabila et Loba. Ah bon? L'église doit être aux côtés du peuple. L'église catholique comprendre que l'église doit être aux côtés des misérables, des torturés, des démunis. Yango no moni basango va comprendre que il faut tous avoir conscience parce que ma bonzero côté ceux qui état ils appauvrir population. Ma bonzero zaga ya ba 100 francs. Tout ça, ils ont des conséquences. Réflexion, national agriculture, national chargé de la mobilisation et déploiement des troupes. Vraiment bien réfléchi. Le problème est que la minute de Tozali, sango va réfléchir que Makambo Kabila appauvri peuple, même à Bonzeba au conséquence petit pas na bango. Yango ne ba vi peuple à télé. Wana ya déclaration zo engagé ba sango biso ide parce que za parti laïque. Population yé moko koyoka, ba mama catholique peso sangwa lobi ala ne nzambe nda lobi. Basi bayoki ke il faut ba télé. Et ça ba signe zo la ki ça va rebondir bientôt dans ce pays. Et Rosala Lumbe Lumbe Mouete Mouete. Merci beaucoup. La minute donc. National.